les neufs. Biso to omona bakombatana ngo bafils back bafils tomongaka babimika balabala tobinga 40 ya 45 so tobimi lelo donc alias ya Kabila na FCC osilanga donc problème ya Congo eza makambo ya FCC te un groupe de gens moko basangani mpona kointimider biso mpona kodomine biso lelo peuple alobi non donc lelo tobimi na balabala président azaka moko bisikiki et puis balon na bango ya papa ma président seni wana toyebi ete totikala koyeba ete jamais tokondima FCC manipuler biso jamais bana moka événement ya lelo ezali événement moko jamais vu au Congo donc ezali rendez-vous moko ya ne pas manquer journée ya lelo ya le 9 ntina nini tozotambola journée ya lelo ya le 9 ezali parce que tozo koconteste mpona kodésigne Rosar Malonda na seni parce que Rosar Malonda aza kabiliste aye na seni koaccomplir volonté parfait ya Kabila yango toboyi Rosar Malonda nde tozo marché mpona lelo mpona koboya Rosar Malonda koboya 3 propositions ya loi ya Robert ya Minaku na Sakata na dissolution ya parlement yango wana mokonzi ya mboka lelo tozotambola biso peuple congolais pour que yo tant que institution garant de la nation ozela biso solution to mettre fin na makambo oyo merci
je suis heureux. Pourquoi aujourd'hui, monsieur Costa Malonda, il doit partir. Seigneur, on a besoin d'un côté. Oyo nazolo badaza leader. Oyo abundi na moko. Pendant 22 ans, Jolingi na biso Malonda te. Joana besoin na yete. Kabila, Mabuda, Mazwa bakona yete. Nous voulons la dissolution parlementaire par la Cour constitutionnelle, par la Cour populaire. Cour populaire, dissolution parlementaire. Allons-moi. Dosengi na mokonza mboka.
Mama Machane. Moto lelo. Non, moi la fin de moto. Le pote à la moto.
Bah oui. Ma wifi, téléphone, c'est la poche. Mama yo baksani. Oza MLP. Oza MLP. Malonda Topoi.
n'importe quel parti ils ont des MLPND dans la foule ils ont la simanaye on a collecté que Franck Diongo un leader numéro 1 dans la peuple ils ont la simanaye MLP oye Malonda Tomboi Marleme Koufa Malonda Tegaya Kabila Malonda Tegaya Manumanu Lelo Kabila comme milliardaire dans le monde congolais et doit maintenir toujours dans la Kabila. Ça c'est quoi ça? Il doit rentrer chez lui à Rwanda avec son messie Malonda. Ils vont rentrer chez eux. Nous voulons pas de médiocrité ici. Congo n'est pas pour la médiocrité. Jusqu'où on va aller avec Kabila? Jusqu'où on va aller avec Kabila? Il doit être avec ce pays. Kabila doit s'atteindre avec ce pays. On ne peut pas mériter. Malonda akufi alamuki kana tongo boye akufi Malonda akufi Malonda akufi siko nga na kena chaye na morgue sikoyo sika oyo na ke chaye na morgue o comprendre papa na keti nazana posa ya deux basi mwasi liboso chature kamere mwasi mibale mabundi janine nazwa moko na bango po papa li bango na mbongo na ngai ya mboka nazo souffrir bango bazolia kaka bazo revenir dans de même poste toutefois alors que biso peut autant nous avons étudié nous avons fait de belles études on n'a pas de poste on n'a pas de OK yo baksan yo maka biso tozo bakiselo côté tozo lo bakaka ke tozo bima na balabala poto la kisa FCC ke majorité parlementaire o bazana yango eza zéro parce que majorité populaire o ba simi fati beton bango ye bazo monana siko toye bisina mongo amongo motema mabe yo kosi ozo kosa population ke non ozo soutenir marche oyo toye bisa mongo yo koko soutenir marche oyo te parce que on la kisi biso déjà motema mabe motema ya tribalisme oyo lobi ke jamais trois kasaye bako pe ko postuler popo bimba président ya Seni or on l'a déjà mbongo ya Kabila popo bimisanani Rosa tango moni président IDPS balinga telema yo lingi ko kosa ke osana makama na bango yo FCC toye biso boy keba sinon on koyoka son à bongo il faut y tirer attention. Donc, marche Oezali à Timalonda. À Timalonda, anti 3 propositions. Il y a loi Oekotia Voilà. Maître Tinda Mongali Bonga, Mwana Okata Ongolo, Bouché Cheyeyo. Donc, nous avons marché contre Monsieur Malonda. Oezali Bongo candidat à FCC. Oya Yewana.
tout simplement pour la volonté à Kabila. Bongo biso ba IMLP pour se joindre na batata na biso ya molimo oyo ba boyi bongo monsieur Malonda yango biso pe toko tambola toko manifester pona koloba ete tolingi Malonda te tata mokonzi ya ekolo azwa ba meko azwa ba décision po ete soit maponami wana babandela ngo na société civile soit alongola carrément Malonda babandela d'abord pour ça la audit affiché babandela audit ya CENI et puis réforme to sengeli ete réforme et salama na niveau ya CENI po toyeba comment tokoki kotambola comment bakoki kopona moto oyo akoki kokita na bongo nanga oyo abomi ekolo na ba député na ye oyo anome apesi na FCC plus de 70% alors que nano esalama te depuis makambo ya maponami ebandi depuis 2006 tokomi na 2011 jamais tomona niveau na parler du peuple lelo to kufa lelo so ba boma biso lelo ba boma peuple congolais lelo kozala ba boma lelo ko koma kula siku kozala ba Pas d'interview maintenant, allez-y, pas d'interview. Pas d'interview, c'est pas que dans le bosso là.
eza ndako ya Chibala toyebi yango akota locataire tala bandaka azotonga biso peuple congolais tozosouffrir na mbongo na biso na pasi na biso tala bandako Chibala azotonga biso toza basoba na bango toza basoba na bango tokokende na bango tina suka bandako na basoda bango banovanda na bandako oyo topesanga basoda na bafonctionnaire oza mbongo ya mboka locataire aketonga ndako ya monele boye.
FCC bango